Fally Ipupa du Cap La Merveille. Hein? Bandeko na ngai azotika te kopesa devoir. Ngai oyo, je ne sais pas de votre côté. Nga mo personnellement na bando kanisa. Lokola Fally Ipupa tiaki date oyo ya suka oyo kosalema na date ya le 24 et le 25 hein? Octobre na Londres. Moi je me disais non voilà oyo nde date ya suka pona année oyo parce que Kotala déjà concert Gaillard à Betaki na Stade de France. Donc pour moi je me disais non voilà c'est fini. Fally Ipupa azo tika kopesa ka devoir te. Année oyo je me demande akotika la baninga na e mo pepete au devoir eleki et puis devoir eza kaka ya ba date simple te kaka ba double. Voilà, Fally Ipupa nous revient encore na date ya le 11 na le 12 décembre. Sikoyo akie na ING Arena na Bruxelles. Fally Ipupa abimisi date ya sika. Après date ya Akobeta na Londres, il y a le 24 na le 25 octobre, date ya sika. Est-ce que vous êtes déjà informé? Mouto ba double stade, mouto ba double date. Azo lemba na ete. Mandeko, en tout cas, pona bao bazalaka fidèle, bao balandaka penza biso makasi. Moi, je vous avais déjà prévenu. Depuis le 1er janvier année 2026, na bisa kibino ke année oyo bo kanga penza ba ceinture balobaka serrez vos ceintures. Ekoyinda. Bao penza baza fidèle ba comme pesa biso ba raison. Moi, je vous avais déjà prévenu. Namona ki vision moko bo, je ne sais pas koya na nini yango ekonyoya yango moko. Ezo yinda ane oyo du Cap La Merveille moko aigle abimisi date ya sika. Alobi ba kaya ba sakana na ba luenye na bango bazo sala biso tozo samsala. Biso tozo tia ba data tozo anilete, biso tozo tia ba data tozo beta yango bato bazo somba ba ticket. Donc, choix ezate, il faut to bêta. Yango tozo mona bandeko na ngai. En tout cas, du Cap La Merveille, je ne sais pas, eloko nini azolo ke la biso. Ah ouais, c'est quoi le 11 na le 12 décembre, biso tout na Bruxelles, biso tout na Belgique, na ING Arena. 2026 oyo koyinda, moi je vous avais déjà prévenu. Car la makelele ba mususu bazo tia makelele du Cap La Merveille ne fait que faire son boulot. Aza concentré penza, aza penza concentré. Quand il nous avait prévenu alobaki année oyo ba date kolandana, année oyo ba nzembo kolandana. Bobo sanana noté album ya rumba ebimi na noté. Ebimi nanu te. Tozan album na biso eza déjà la makamonio ceci et ci là. Tozo zela kaka kobima. Babeti yango déjà kala. Donc tozo yeba te kozande nini. Tosi to consommer déjà album urbain ebimaki. Siko eza rumba congolaise. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme je l'ai toujours dit, bienvenue Balandi Nabiso Akala, Tobo Sanité, Bao ya Sika, ya chaîne Nabiso, Inès NM officiel. Tozo souhaitez binoka bienvenue surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Si c'est toute ta première fois, tout comme même Balanayo ya Liboso, ya Kolanda chaîne Nabiso, Inès NM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakate, cliquez na ngonga ya notification. Comme je l'ai toujours dit, malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que INSNM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika, bozala notifier. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Tous les kabandeko na ngai to évoluer na dossier na biso. Date ya sika ici ebimi ba warrior est-ce que boza déjà informé? Ba warrior boya nanu.
awa tozana posa ba warrior boya nanu to solo la data ya sika ebimi awa ezo yinda. Venez nombre dates ici ebimi déjà boya bo matisa ba volume to solo la. Année oyo fali pupa projet eza nini abo makaka a salande nini. To lembi na biso ba date. To lembi na biso ba sold out. Parce que le 25 déjà octobre sold out kala. Tozo la kaka le 24. Awa yango déjà bimisi biso azolo be bisa biso kala mingi te ba billetterie ezo fungwama pour na le 11 na le 12 décembre. Bobo sanate eza le 11 anniversaire ya Fally Ipupa, ezala ka le 11 si je me trompe, le 11 décembre. Donc atie kaka date anniversaire na ya est-ce que comme j'ai à anniversaire. Mentor atia ki j'ai à date d'anniversaire, awa siko eza moi nanaim. Hein? Il peut attirer date d'anniversaire. Fally Ipupa en tout cas, coup de chapeau. Vous savez, à un moment donné, il faut que vous la focus. Au banglais, focus in what you are doing. That means, cela veut dire, sois concentré. Focalise-toi sur ce que tu fais. Binomo boebi, batan oyo, na musique en mboka na biso, ezo qui n'est pas bien. Binomo boye ba surtout na ndenge ya ba date ba concert ba performance ba live ba comment je vais l'expliquer hein ba date ya bande koné ba zoti ya mwa ba makelele ba mbrema ba nilation ba mais ezala ba musu na pemeli ba za concentré na obwa ka jeton na ngate bande ko na ngai faut ko ba ko apprécier misala les efforts ba ninga ba osala so ki yo apprécier akate mutu ata moko ta ko ya ko apprécier yo. Fally Ipupa année oyo eza année moko boye azalaki penza préparé. Maintenant on a comme peu ça maniqué raison. Na bando landa ba vidéo na depuis kala. Na landa ki vina vidéo moko ya lobaka Fally Ipupa wana azala mutu a préparaka 5 ans en avant. Fally Ipupa ou mutu azala mutu a préparaka année par année. Ce qui besoin mon azo sala babiloko bomo lobola ndango te lokola ke la muki ala lika boeto sala bo ezala ka biloko moko eza préparé lelo na komiko hein ko confirmer siko maloba ya manike concernant Fally Ipupa ya mabete ya bien parce que bino mo boyebi na ningi nga oyo matai kitate ba warrior s'il vous plaît oyo ya bien penza. Fally Ipupa nous a déjà prévenu depuis na ibande ya ki 2026 oyo il y a bien eza ibele. Donc vous allez concentrer, vous allez penser calme. Bilomo bo sepela. Ah, est-ce qu'on a comme confirmé? Ah, est-ce qu'on a comme confirmé? En tout cas, Fally Ipupa nde biloko biso tolukaka. Et moi je sais pourquoi Fally Ipupa ça pensa na vitesse oyo ane oyo. Fally Ipupa c'est un artiste à boulaka. C'est un artiste à la vision. C'est pourquoi la lingaka balobande nini. Entourage ya Fally Ipupa. Si on a le big na entourage ya Fally Ipupa, cela veut dire que cela ne veut pas dire que entourage ya artiste musu na linga ngotete to solo la Fally. Alors, laissez-moi parler au concerné Fally Ipupa, s'il vous plaît. Vous savez, bande konangai ceux qui osa penza mutu, osa entouré na bato baza na vision moko na yo bo kendeli boso penza. Boke musika makasi. Fally Ipupa azala kantouré na bantu moko boye pensa o balingaka développement Fally Ipupa. Oui, on a toujours dit l'exception ne manque jamais. Ezala ba mususu ba sekaka na ye mais comme on a ndenge Fally Ipupa azokende liboso e bango ba sepela nango te. Oui, c'est tout à fait normal. Hein, toza batu. Hein? Toza batu c'est là mutu aboya kozanga te mais la plupart au benza balobaka ke à la majorité entourage à Fally Ipupa exemple entourage moko boye ya bien. Ce qui lelo oyo tomona kata Fally Ipupa ku hein azokende kaka liboso. Son entourage, je m'excuse, en fait partie. Comme on a pensé Fally Ipupa makambo na ye olie fanda ici kamoko olie kita ezokende ka liboso. Eza nango ata penza na 5%, 50% plutôt entourage na ye.
à un entourage morobo et d'Akaye. C'est là pourquoi la raison pour laquelle je l'ai toujours dit, Fally Ipupa nos artistes, nos jeunes artistes, oh bazo kota na game, oh bakota qui déjà kalamel bazana évolution. Tous un modèle moko boye. Oh penza bokolanda. Malgré beaucoup ça la ndenge aso sala te mutu na mutu azalaka na ndenge na gie na je na ndenge afa fonctionner quand même. Soki olandi kaka. Okende liboso. Yo peut ko évoluer. Parce qu'on a toujours dit, dans la vie, ce qui tu veux réussir, il faut y avoir nini olukaka, il faut y avoir nini ozo sala. Ce qui ozo sala penza isa bien tala bato ba sali déjà yango kala. Tala ba erreur ba sala ki tala pe ba effort ba sali ki po ba koma ici ka ba zali. Alors pour na ba artiste na biso, o ba jeune talent bazoya, ba jeune talent baza déjà na katima, baza na nous na C. Boza na modèle ya kolanda. Vous n'êtes pas obligé au sala ka ndenga zo sala mais bolanda. Parce que domaine eza moko penza. Et surtout pour la Fally Ipupa, eza iloko jisusu ya domaine te. Ato sala ka ba business na yo mususu, mais olandi kaka hein parcours ya Fally Ipupa, otien nzambe liboso oko réussir. Parce que Fally Ipupa za modèle moko boye. O tomoni bandeli na ye na lelo ki Fally Ipupa lelo. En tout cas, ce qui tu n'apprécies pas, toi tu ne fais que critiquer aux ando qui pensa. Qu'on ne mâche pas les mots bandeko nanga, à un moment donné soyons vrais. En tout cas, Fally Ipupa, je ne sais pas comment le décrire. Je ne sais pas comment le dire, comment l'expliquer. Moi, ce que je peux dire, en tant qu'un Congolais, en tant qu'un citoyen, je suis fier. Namboka na biso pe kozana na ba artiste ko la ba Fally Ipupa. Parce que un artiste penza parmi ba oyo bazolongo la Sony ya bendela na biso la RD Congo, il en fait partie aussi. Il en fait partie aussi, hein? Muto ba double date. Asili ki penza ani alobi niet. Bakoya kaka. Kabasele ya kweya kaka. Double kaka. Bango ba obeta moko biso kaka système à double. Mais eloko nga na ozela ezande stade de martyr parce que asi a promettra ki biso déjà lobi ki il veut faire le double à Stade de France. Na double à date te mais double à décoration, double à ambiance, double à tout. Nde oloko na ozela penza. Parce que ça lit déjà à Malonga, Kobanda déjà na ba grande date, comme plutôt stade. Le kola ba Stade de France, Kobanda déjà e bandeli ya boye. Isa ya Malonga penza. Ata ba mususu nyonso azotia asi atie déjà kala azozela ka ko beta. Ata soki eleki mabe asali déjà ya Malonga pona année oyo. Et moi je sais but na ye, je sais penza eloko azoluka na vitesse ya 2026. Fally Ipupa azana posa ya Grammy Award bino mo boyebi pona ba obayebi te. Grammy Award wana nde na monde entier mobimba ndiana. À ce qui concerne la musique, Grammy Award penza des trophées à liboso. Yo en tant qu'artiste que je Grammy wana attention que tiki musique na yo tiki yango na honneur. Cela ne veut pas dire ce que je yango te musique na yo tiki na honneur tete. Eza kaka étape moko boye ce que franchir yango penza eza étape à makasi parce que l'artiste est belé o tozana bango lelo. Je ne parle pas d'artiste en mboka na biso mais d'artiste en monde entier mobimba bazui déjà ba trophée wana ba Michael Jackson. En Afrique, tous en artiste locaux là-bas, Burna Boy, Azui Garami en Akala. Moi na oyo ya Afrique d'ici Taïla, Azui d'ailleurs déjà Grammy Award wana. Baza ebele basi bazui na Grammy Award en Afrique. Youssou N'Dour pe Azui déjà Grammy Award wana. Na mère oyo mususu abeta ki featuring, je me rappelle plus de après non na ye abeta ki featuring na Fally album oyo bima comment on appelle hein, c'est comment encore son prénom ba ebi please beaucoup mala ba commentaire comme na ye basi bazui ba Grammy wana. Alors na ebele Fally Ipupa pe asali ye pe azolinga ko ba honorer
na trophée wana ekosepelisa ye. Et moi je suis sûr année oyo soki nomination ebandi Fally Ipupa kozanga te. Pour l'année 2026-2027 Grammy Awards ata moko Fally Ipupa kozwa ngo. Soki azwi ata album te akozwa ata performance de l'année. Soki azwi ata performance de l'année te akozwa ata collaboration de l'année. Parce que beti ba collaboration makasi na ba Wizkid. Bino mo boyebi déjà. On eza ba collaboration mo danger. En tout cas, année oyo, moi je suis sûr des beats ya Fally Ipupa isa Grammy wana nde azo viser. Vision de l'aigle. Raison pour laquelle azwa ki surnom wana ya aigle. Eza na luenge te. Eza na luenge te. Donc ezala ba biloko mo boye, hein? Ezo matché. Benza ezo koka na vision na ye. Raison pour laquelle azwa ki ndeke wana parce bino mo boye bi aigle aza ndeke moko boye azalaka na vision ya musika de vision ya ye pona ye aza aigle na ndenge ya bogo. Bozo comprendre siko. Alors beats na ye pour l'année eza Grammy Award wana. Moi en tant que Congolais, ce que je peux faire c'est l'encourager que akozwa yango akende liboso. Tant qu'il y a encore l'énergie, tant qu'il y a succès, wana. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ainsi dit la Bible. Donc, Fally Ipupa aigle, biso tout ça derrière yo. Na ba yo, ba fan na yo, ba warrior, na ba biso tout ça na sima na yo, ko pesa yo force. Na ndenge ya mabe te, mais na ndenge ya bien. Grammy wana okozwa yango. Pour le moment, tozo zélande ouverture à ba billetterie. Biso tout, tosomba ba billet na ING Arena. Ekoyinda. Na oye bisabino ekoyinda année oyo. Donc serrez vos ceintures penza. Voilà bandeko nanga, je ne sais pas de votre côté quelle a été votre réaction comme on a date à Sikao Fally Ipupa Ochotia. Moi personnellement, je suis tellement content parce que naza contribué à la vision à 2026. Je suis tellement content pour la vision je suis tellement content pour la date à vraiment coup de chapeau à l'artiste. Vos avis aussi nous fera énormément plaisir. Voilà, tokomi na suka partage na biso lelo. Merci pour la liker, commenter, landati na suka penza. Ezalaka plaisir pour Nabiso. Alors, yango et si li bande konangai elo na kokiolo ba ezaka ka permettez-moi de vous dire bye bye et à la prochaine.